Ok, bandeko wa bolingo. Nzambe azala na bino d'abord. Nakanisi bomoni oyo ezali mbinzo. Mbinzo tokosala ngo na système bino moko boko comprendre kaka. D'abord mbinzo na ngai na tina kikalungu na sokola ki déjà mieux surtout na kamati na tienda mba mafuta. Mafuta na ocha ya mingi penzate oyo ekoki. Après na ko kamata nani oyo ezali muscade na ngai na bandi ko râper nyo surtout wana pona buna biloko na sali mbinzo oyo pona mama Anne asali nani pondu yango bon na moni eza kitoko penza et puis ngambi mingi na linga pondu naza na mbinzo pembeni pona epesa vraiment ndenge ya bamboka quoi ezongisa nostalgie wana esalaka mwa bien et puis mbinzo bino moko boyebi econtribuera mpe na santé quoi yango wana il faut koliaka mbinzo nayebi te pour certains oyo baliaka mbinzo te esengeli basala effort du mpona natungisa mama Anne te ndenge ye deja sasalisali na ye epuis azokontinue kosala biloko ne mosusu ngai namoni nasala mbinzo na ngai ya vite fait yango nazosala nakanisi bomoni ndenge na râpe na tie muscade sikoyo eloko nini nakosala bomoni moto ezopela te natie deja muscade nakokamata na tie kibe na ngai na fini na panzi kibe na ngai na panzi likolo après nakamati oyo ezali nani aubergine natie na kati nakamati lisusu oyo ezali nango matungulu ndenge toyebeli natie nyonso tu na kati donc naza na temps koperdre te ko nini nazwi mpe matungulu natie na kati après na bouger lisusu et puis naza na feuille de laurier nanga mibale natie na kati donc naza nanga na temps ya ko perdre te sikoyo eloko nini ekoleka awa na ko bouger yango natie mwa ndamba mai mpona ekitisa nini mwa ndamba mai moke kaka mpona epesa bien quoi sikoyo na bando bouger yango soki ndenge ezotoka boso soki olingi kolia na supu eza na mwa supu yo mutu okoyeba soki mpe olingi ke okausa mai nyonso tu yo mutu okoyeba kaka ndenge okosalela mais en fait déjà ndenge nasali boye eza déjà dans la bonne voie et puis nalingaki kosignale bino pai ya mungwa nakotia oyo papa chef mais nakotia mingi te puisque mungwa pe soki eleki mingi na nzoto mabe nakotia mpona kaka epesa sentiment goût moko boye ya moke oyo natie déjà eza suffisant ekoki nango en plus de ça bandeko tokobosana te donc ntango ozolamba fo koyeba ke kotia mpe nani ai mpe eza nécessaire kotia ai na kati nakanisi ai nanga bokomona ke nabuki yango ai ezalaka nango mabe te nabuki nazwi lisusu ya mibale nabuki ai eza nango mabe te mpona kolia eza vraiment mpe eloko moko ezocontribue na santé et surtout bato ya tension lere moko tension soki emati baliaka mpe ai donc yango wana eloko esengeli toyeba nazobouge yango ntina komona ke vraiment esangani bien
nani bokomona ke oyo aubergine oyo esali kobunga ti tango ekosala kobunga bokomona ke ekopesa vraiment kitoko soki otie yango na sani olia yango bokomona mpenza ke te na le mpenza kolia oyo mpe mosusu bazalaka nini omona atiango mwa mbisi ya kokauka mpe kaka boye ndenge kaka ezosala boye atie mwa mbisi ya kokauka et puis bon c'est tout hein? Donc eza basystème moko ya bien ya vite fait ya kosala mpona kolia mbinzo surtout oyo balingaka na bango teke mbinzo eza na bamwamba banini boye eza système moko bien quoi mais ngai nakipaka na ngai te meme ya mwamba na kolia na ngai meme ya boye na kolia lere moko mpe ya kokalinga kaka ndenge wana na kini ezalaka otiango na kikalungu sa mafuta sa nini okalingi kaka ndenge wana mais awa lere moko totiaka na microwave okalingi kaka ndenge wana epesaka bien ezolelaka brubru wana epesaka vraiment ekomi croustillant quoi epesaka kitoko nakanisi yango oyo esengeli to maintenir na nini na biso mpona mbinzo na biso lelo kwa yango nazo continue kobalelwa le reste en tout cas bandeko na sani kaka à suivre. Ok bandeko nakanisi bomoni mbinzo na biso ndenge ekomi na suka donc sikoyo toza prêt ya kotia yango na sani nakangi moto na ngai mpona ekomi deja ndenge oyo nalingelaki yango bozomona nyonso tout vraiment enyangwami mpenza donc ekalingami kitoko yango wana sikoyo nakotia yango na sani mpona kolia oyo nyonso tu alingaka mbinzo vraiment akosepela makasi na mbinzo na biso ya pokwa ya lelo nakanisi bandeko na ngai modalité nango yango oyo mingi ya kosala ezali na yango te mpona mbinzo na biso yango oyo natie yango awa vraiment eza prêt mpona kolia donc okokolia yango na pondu fufu okokolia je ne sais pas soit ndunda pe soki ezali donc okolia yango boye pe ya pamba na fufu mpe otie mwa eloko moko pembeni okolia yango nakanisi yango oyo na preparaki mpona bino tika te nzambe apambola bino oyo nyonso tu balingaka mbinzo vraiment bolia yango na molimo nakanisi mama Gégé, mama Lola, mama Nounou bomoni vraiment mbinzo na bino comme ça boyamba yango na motema malamu. Bye.